Cynthia zo lancé officiellement que mobali nanga eza mupemba. Bon, Nebi n'a pas mambo bana, moi et lui, il y avait rien. Mais si on m'a dit pourquoi est-ce que je veux venir à la télé pour dire des mensonges? Nanenga poa nanga na un petit garçon té. Nanenga petit garçon té. Il faut vraiment un bon tonton. Peut-être ne batu ba mona ko mingi na jazz wana peut-être msuso CP msuso yona msuso jazz nde fiancé ou peut-être ou représenter biso un jour na surprise. Na yo moko tu as toutes les questions. Et que au milieu de la toutes les questions on a ndokio sorcier. Alda Du nouveau à Kinshasa. Pour vos séjours et réservations, une seule adresse. Flat Hotel HP, situé dans la périphérie de la capitale congolaise, sur l'avenue Makanza numéro 10, dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamo. Un espace de plaisance pour vos détentes et rendez-vous d'affaires ou amicales. Venez passer des moments agréables et inoubliables dans nos appartements de luxe équipés d'une connexion Wi-Fi 24 heures sur 24. Pour l'électricité, il n'y a pas de souci. Flat Hotel HP met à la disposition de son aimable clientèle un groupe électrogène industriel pour la desserte en énergie. Et encore, un restaurant de qualité pour savourer la cuisine congolaise et étrangère. Son bar muni de toutes sortes de boissons rafraîchissantes et vos cocktails préférés. HP Hotel, doté d'un charroi automobile pour vos courses journalières à des prix hors concurrence, vous récupère à partir de l'aéroport et à l'endroit de votre choix. Pour tout contact, appelez au plus 33 605 384 625, plus 243 82 601 0438. Pour mieux vous servir, HPE, doté d'un personnel qualifié, prêt à vous servir. Chez nous, les clients est roi. Flat Hotel HP, vivifie la vie. Ezo salo sonité côté la Cynthia lelo pe a betio pe revanche. Na sekina mamolo ba. Na personne Fabien de Bilto, bambote place à Belgique. Ala ta bien. Na ko na piège no na té. Denga lobi Fabien. Yebi ki ala ta bien. Ça boga ka Cynthia. Fabien de Bilto, na pesio ba big salutation place à Belgique. Voilà, na olobango, je crois on a quand émission micro ndé ya kaka ya kotuna makambo. Na ba to lukaranine. Lobi mais ça fait boga garçon. Fabien de Bilto na lobby ngo na relobi ngo na rebandeli lisusu na re vient na biso kwa dans lobako re kangi ba rebeti na rebandeli. Fabien de Bilto ngai yebi Fabien de Bilto ngana yebi par rapport ya copine nga Chimene Yombo beauté plus l'argent na PC ba bisou belé copine nga wana nde na a présenter nga Fabien de Bilto na ba bandé la ba internet Fabien de Bilto ça parmi bateau ba pesa nga chance ba pesa nga confiance au vandika ba pesa ba kabelo sous 300 kaya il y a internet emso bo mabanga mais a personne ko confiance que comme bo vandité o yeba ni kututele ga kutina bino no to yeba na te menga na bani nga sur internet il y a 100 combo na zo bwa kae a kabela nga par rapport ya copine na ngai oyo ba yeba ni na ye o comprendre donc o kena na terrain te pour Fabien de Bilto mo ka yebi ke na tika na ngai so la na biso ezana ti mobile no zane na parler bwa comme kabela leki no ba monta ba 300 200 500 mais sen ba yemba ya kena banya déjà
Fabregas ayembela Fabien de Bilto nzembo yo siko kansi mutu est-ce que Fabregas ayembela ke nzembo ofele ça peut ça qui mbon donc so déjà c'est kaza mutu amesana na babwa kakaye amesana balibanga wana donc kwa kabela mutu 500 $300 et recoûter le côté parce que kaza mutu ya monde wana série ma pour le bara bien na kabaka na souple côté la epeso Betty Fashion vraiment ngai na kendara na terrain wana te parce que na bien na expliquer déjà bien na sima mutu donc déjà mutu na sima copine na ngai entre eux na koyeba peut-être moi relation mo bona catch ça donc na koyi ko déborder et puis copine na t'a présenté ngai boa kaka e bona boy et puis na nzembu même oyo bayemba ye Fabien de Bilto pas Fabregas ba boa kana copine ba kangisa mabakangisa bango pona comprendre déjà que il y avait quelque chose donc Fabien de Bilto Chimene Yombo na mbo na nzembu wana soki ezala ki bongo bongo te pona nzembu ngana yo karate sika bachaka kombo ya mutolobi na mama mwana na mais je n'ai rien contre elle. Ce qui va dire que relation on a eu en tout cas na yebite quand internet ande quand yo nem to ya kana makambo ande na yo yebake bazaki so yebi na mais ngai na yebite po na yebi grâce à Chimene Yombo. Voilà. Non koloba na sens que ba série ndeko na biso aboti mwana zana bébé ozokumsa bana la Terra Fashion tout ça boy azapena mobile kitoko non ko changa makambo na te yena mbale ba mo ba yebi elo na bango sabaka mama na lingite o changa na makambo na solo la de ana Cynthia bozong sa relation mais je comprends pas moi elle on n'a pas de problème mais eza camarade na nga pété est-ce que c'est obligatoire photo solo là yoni mtolinga ko na ba question moi ya polémique entre moi et elle parce que elle même elle sait que moi je suis pas son amie ayebi que il y a rien entre elle et moi tokina so ko solo complète ko solo te ko sala le côté et ko changer na ngo ete ngape ko sanga te changer le côté parce que nous ne sommes pas des amis donc makambo facile na ignora makambo facile ça veut dire quoi tokende na anglais oyo ya toyebi kozala na fiancé no autara Paris ayaka na bosi kombo na yesu nani mobile apesi cha kombo bwage mikolo mingi mala na habite kombo Mupemba toyebi ke azalaki muto famille tiaki espoir déjà que non muto alongola mwana biso aruna na Congo ezaye lelo to moni Cynthia zo lancé officiellement que mobile na nga eza Mupemba. D'inviter question na ngezo peso kanda vous répondre bonde. Et puis ça quand tout mon bolo bon comprendre et ça no sense. Non Mupemba bongo lelo wanga na ke Mupemba webiete. Je connais sa sœur. Je connais sa sœur Yvette. Mupemba on appelle Simboto en Belgique. On appelle si grande sœur Nembote. On appelle na grande sœur, on appelle Simbote. Bon, nabi na raté mon bolo bana moi et lui il y avait rien. Mais boye bane quand même. Ah, il y a Koyeba yango ka c'est ça lelo. 2010. Kala. Et puis il y a relation amoureuse té. Bon Aruna pourquoi pas ozala noka clair pourquoi pas olinga koloba likambuka clair emso eza na ngo histoire za ba le passé. Non na kolinga te osangisanga nelo mo boye. Elo mo peut-être ekolenga bêtise que Aruna ozu mobali ngai soki na za mobali na ngai. Je crois que mutunga soyeba ke o mobali Aruna na tikala présenter mutu mo te ngana ba tiko mo te ngana ye cote ngana ye ou bien la émission mo beda na sala pour na émission des arati Aruna lobaki mutu bo azu mobali soki abalinga na bango c'est pas un problème bon vent heureux mariage so ba balana eza problème te mais ko ya ko sangisa ngai na eloko wana ki Aruna boye en tout cas là je ne tolère pas c'est comme ça le réseau trop Aruna. Mais si on pourquoi est-ce que je veux venir à la télé pour dire des mensonges? Famille. Donc comme na famille, je peux parler avec tout le monde, comme je peux parler avec, j'ai bien dit, sa sœur Yvette Mupemba Sola na Solana grande sœur nae on a beaucoup de respect pour sa grande sœur na koko te kuna ba bêtise oté c'est juste pour dire que je connais la famille dans na koko Solana mutotangi comme pe na koko Solana ba poso na yene ti place boyem susu ba garçon et ba fifi ba basi mon bal mo ratana to sola bet ba kiam susu Aruna bona be même lui et moi toi na ni photo ni en rêve tout cas là moi c'est mon balité Aruna kanga na ba photo na mi bali yo vivana ba total à même Facebook no mobimba totika la mona photo mo yo za na bezo otala yo zela jour oyo na obala na obeng saka presse boroya
Parce que je peux pas commencer, je suis une femme. Je peux pas commencer à venir dans internet na délire de façon ça les la rendre ba fito koma mais on a du genre wanate. Na du genre wanate que na exposé mutu boye na exposé après enfin parce que quand je non même pas quand je présente quelqu'un il faut un mouvement responsable c'est pas que ngai pe na genre ba mon pemba responsable na genre ba petit garçon tenga na nenga poa na genre ba petit garçon te na ba petit garçon te ngai il faut vraiment un bon tonton donc longo langa déjà na petit rang ba petit garçon na likokate ngai pe na un bon tonton responsable au vandi bo surtout pe na code moko vimbe au vandi pe na boye au senti pe na un bon tonton et William Chou nenga solo la donc pas une relation amoureuse qui para agité qui para pe maramba mbongo te na kokana bolunga ba mikete na kokana yo lingana mwana mwa mukete te na kokaba mikete garçon moi lekio senga akoma senga yo akoma ko senga yo ba demands onga mo pe na luka na kokate c'est que ça na mwa muke moko akisa mutu pasi yango comprendre ba mi kokate na tala kaka bato balinga bala mike nde ba yoksa ba mi tout pasi comprendre loko c'est que yo po passa nango na passa na ngote na mona ka oto yebit to tala kati to va dinga filmer biso ba sepeli na yo peut-être en kokana ngate lunga bala mike mabo salite na kokate ngapena c'est quoi mabo salite moi mike avec mon konza za bengsa bimisa Karine makambo to ba masola Karine to makambo zalaka mobali ya Karine ba serika na ngote na yebi na ngate ngana ba maka na yebi ngote na ba makam na ngai na yebi na ngate na kokane bolunga ba mikete ngapa na ndenga poa na nga na poa na nga en tout cas moi mukina moi ka mo bloko ba njum soko gogo la tena vanika na bete gogo te mo ngoni ka mo boy na ko bete gogo donc il faut un bon tonton donc ngapena ba bon plaisir moi na mukeza na tina plaisir ana te na besoin bon tonton muto et ça leur réfléchir moi raisonnaka Gucci ali ko la ta trop Gucci non kokate pardon na ligne bon tonton la tane ka pantalon na kaki wana mais poche ça va voilà alors poche ça va linga ba un bon tonton peut-être ndé batu ba mona ko mingi na jazz wana peut-être mususo CPM so yo na so jazz ndé fiancé ou peut-être o représenter biso un jour na surprise na yo moko tu as toutes les questions et que au milieu de la toutes les questions on a ndokio sorcier la sorcellerie la même c'est jazz a balate mona sko fo ya ba amninga nuti bo solanet tout n'est l'action fiancée jazz a tellement exigeant na makambo ya en matière d'amour que pour moi c'est fois que lukaka na ta shekina aza trop exigeant na bolingo ya ngwana msusu po azwa moi si na ndenge ya azilingela exigence ne simbarate c'est bon na ngina tu na pe question mo batu balobaka jazz a changé bilamba deva yo po changer no bilamba deva jazz boka na kasoni te ezalaka par rapport à quoi ma bépété lokuta kuna nyoso zoboya na olinge boya isusu oh bon non c'est faux tokoko bon na benga jazz na benga oui benga et ça aliso bien nzela na benga jazz na benga jazz voilà c'est Apolline Lumumba Adel Choko Bagou danger mon vieux Luiso Mbata bazo benga jazz pour comprendre kaka msusu et ça la paix bien couple vraiment jazz vraiment un jour à Bali Aruna vraiment et au ça la biso moi bien Prince Yaweli c'est Apolline Lumumba Adel Choko Bagou danger venanga Jimmy Belao vous êtes ah voilà venanga Gauthier mascotte yo yebi venanga soit enregistré notre cellulaire. J'ai la laxe dans le numéro. The mobile you are calling is switched off. Ça s'arrête, n'a pas hasard, n'a pas les hasard était. Oh, ah c'est tendeni. Bon, na lobisco, batu balobaka bo changer na bilamba boka na rasonité. Et ça phénomène nini yango. Déjà c'est faux. Na koki jamais nudité na ngai, nudité na nga, na koki jamais ko exposer ngo devant n'importe qui te. Na vanika bengana jazz na bandiko ngana jazz to na relation amoureuse te na ndiko shilunga blamba liboso jazz pas zuma moko longo libre c'est faux batika ba bloko parce que moni boy no yo poser na OK ah jazz penaza yo kan yo poser na question na yo au lobby na yo poser na question na lobby mais o yebite peut-être na ko poser question na msusu
bato mususu au frustré bato mususu que Aruna comment va changer la jazz. Or c'est faux. Moi je peux pas me déshabiller devant jazz et puis jazz ne peut pas se déshabiller devant moi parce qu'on n'a pas une relation, on n'a pas de contact. C'est faux, arrête de dire ça, c'est faux. Non, non, c'est faux. Et ça, faux. Yondo changeablement devant Baloracho. C'est ça le maintenant. Tu la vendé na piscine. Moi ça la nango bien. Bon na nenga musala pe beaucoup comme ma place mo bo sengi bola ta deuxième tenue na nenga boulot et passer nango pe bon ngazo wanga na tenga et passer nango normal. Mais il y a yo ngape na yo moi jazz to ça là non place moi déjà na chaîne ngape na travailler place mususu donc oui, bien question à tourner par rapport à quoi? Ezana ndeko na biso moko baso la rapena jazz. Ya batuna ki fiancé lo baki na internet ipena. Moi si na calcula na ba les rapena la Lorette Aruna na bula basi mi balete. Yango na tuna ki na lobi so ki sali un jour que notre jazz a proposé peut-être beaucoup ma place moko. Est-ce que ça la possible? Alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà Ozako suba, masuba ezako bima na vitesse te. Ozako suba, masuba ezako bima na denzela. Ozako suba, posa yako suba ezali susu te. Ezako si la te, mais masuba pe ezako bima te. Yeba ke no papa ozo développer la prostate. Prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle. Donc pona nini e komi na inflammation na niveau ya prostatite. Donc komi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana. Prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre comme akalisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Chebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate notre lobby prostate wana et même ka faiblesse sexuelle prostate wana et bomaka prostate wana et ezali maladie moko mabe o ezako bika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José. Proposante pour l'épisode déjà Jazzaza trop exigeant en matière d'amour yeba ces fois linga faut ba utaka na shekina donc aza tellement makamakasi na matière ya bolingo et simba na ngote donc alukaka moi na shekina il faut ba so ba utana shekina d'ailleurs il faut moi ça utana shekina ça shekina no ba difuza suki tani za makasi wana o bakanga suki ya Singapour lemba basa bata ba jipa milai wana pas trop exigeant en matière d'amour. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Alors, toi, qui es na souka na que émission et sali plaisir na ba ndeko nyo surtout balandi biso. Alors, ndeto monaki ndeko na biso glo langi apesa bino pe devoir biso ki boa basi apembe boa basi kitoko bo mekarotika na internet total nanu kitoko na bino. Abi mwasi kitoko aza mwasi oyo akulaka na bakara cher zo amibali ba sombele ba parcelle na ebite côté ano kopesa réponse nini. Bon kolobaneti moi c'est kitoko bon ce qu'on a tout le monde en a facile quand c'est kitoko ba ça journalisme. Ça ne veut pas dire que chose à moi c'est que tu peux pas travailler sur internet. Kitoko. On a bi. Exactement chose à moi c'est kitoko ko ça internet parce que l'internet il y a de belles femmes. Ba ça kitoko ba c'est belé au balé kana ba internet tout le monde a ba c'est kitoko ba ça belé. Surtout quand tu kana YouTube ou ba na ba chaîne YouTube na musuba lo ba na anglais kaka. Ba na ba poto na États-Unis na ba France wana partout. Ba YouTubers baza. Ba c'est kitoko tape na moi c'est ba c'est kitoko. Bon c'est quoi est-ce que les canaux internet des autres pour moi c'est ma bien moi c'est kitoko. Non écoute ceux qui ont internet il faut ça na ba potentialité ba c'est kitoko pe aux apena kitoko makasi pour attirer pe susu ba tout. Tu imagines ngai awa kaka ozo fungolo koti na loko moko bo o sala. O koti msu chaîne. Oya kama chaîne ezaki nkiaka ba monika bat ba mwana fio kitoko uchu hapa. Bat ba komi ko s'abonner. Ba s'abonner. Ba s'abonner pour ani ba s'abonner pour moni fio za kitoko mususu pe ba wena banga to za kitoko te fio za na kitoko te mama yele
bato bazo s'abonner pona maele na yo donc ko ça internet ezate ka ki faut za la ka ozala mabe okokozala no elongi mabe mais oza mayele mi bato bazo ya pona savoir faire na yo okoza no pe zoba moza kitoko bato ba yesiko kepo oza kitoko donc voilà ko za la kitoko eza kutu bien po yango nde esala ke bato ba ya lisusu belé po so toteneti ba Ika de Young ko boye bisanga te ke Ika de Young za mabe po za kutu na race kuta ba métis kaneti ba Yvette ba Kardashian to mona ba na chaîne na bango pe à part ndenge le kana ba chaîne o ya ba télévisé ya ba mais ba pe na compte YouTube o be blog na bango be ya ba Kardashian le kana non ko le kana internet c'est pour tout le monde et dans la moi c'est longi gou na ba sa kitoko c'est pour tout le monde je crois que wana eza na faut ça bilongi ba gou wana zo bakana tena bwake mutu tena lo yo biza pa na basi kitoko na basi ya bilongi gou ngam na lobango te wana fo boke ko bimisa vie lwambo na kunda boke ko tune gou yemta po ba film su ba benga ba glo so yo zo ba glu ozo mo ateke eza na mutu mondo zo bakana gou voilà yo de mutu on créer ba bilo elowa pito pas les partout merci beaucoup to komi na suka moi bambote ko sala biso bien batutu balande biso voilà bambote nanga na William Shungu na pesio bambote nanga na Aimé Bidosha autoroute bambote na yo na Mike Lovalova roi d'esprit leader na bango tout jeune garçon mo boye neti bato linga pe ande bango na melobaka ponga na linga ba jeune garçon te neti ba Mike Lovalova ba garçon mo yo linga po au sentir ye arana tante Mike Lovalova mo boye 6 heures déjà ça bani boulot mo ne damu tuka déjà zo rouler déjà ke boulot do akuna temps futilité bato kwa ba Mike Lovalova wana mais bon futilité te ka uti pota yo linga bana ki o Mike Lovalova za soko no ayena na kina wa avant na appartement ba $2000 au senti moi jeune garçon mo ba mona mukia ye avant na appartement mo boya 2000 séjourner le kitoko yo kutu okebo azokaba so ke de Mike to ka ye boye just kavula ye oyo ko le la te luenga na le lisa yo non parce que so raisonner ka wana obwakela ka sincha ka pasi te jamais wana yo ne mutu ngana lo ba bien Mike nalo ba bien Mike Lova kokota na ba bêtise wana te kuta fanda na ba appartement ye kutu azana buzoba te pour encourager parce que na hauteur ko boma ba jeune garçon na hauteur boma ba jeune garçon alors quand on a boma na bossa na qu'il y a pas de cas sans exception exception weza goche mascotte so kuta na goche mascotte te on mbala ba bogar moko wana mbala ba te sœur Marie ya mobile neta bon on t'a libre pardon. Ok, merci. Moi, je rapidement ça. Je suis leader roi d'esprit, Lova Mike. De gros bisous à toi. Na Batunia Sobruna Buta Masolo, na pesio ba bisous et belé. Vanessa Chad, ma copine Égypte, na pesio Mbote. Louise Andan Lambois, ma copine fille de disque, na Bruxelles, na pesio sous Mbote Belge Tango. Bisous Nangwana et puis à Bijou Saloum aux États-Unis. Voilà. Merci, Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde. Sœur Pauline Lumumba, n'a pas sur Bambote. N'a pas suivi le Zomba Bambote. N'a pas si Patrick Mayangi, producteur, il y a mon international. N'a pas à Londres Bambote. Vient en français pour digital. N'a pas sur Bambote. N'a pas si Richard Amelin, Carlos Ikabasu, Yobongo Nanga. N'a pas si Bino tout Bambote, Prince Yaweli. Donc, Tosuki Wana, merci, Chris Colvad. Alda!